Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Dina yese na Congo tek tek mama Yasiba Mutombo. Mbote mingi na bino balandi ya Congo tek tek o bolinga kabongo site na bino mingi bomesana bongo pe na émission na bino masolo ya kine o ezala kabongo animé na mwana moura soda makasi autre madi Lauriane Mutoka kande bomesana bongo ko benganga vraiment merci mingi na bino pona bike boza ebele na liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda bongo émission na bino ya lelo masolo ya kine boyebi beke to beta kabongo masolo o eleka kabongo mana ville province ya kata Kinshasa oyo kaka ndenge zaela kasi lelo to ebon ko beta lisolo ya bolingo. Quand j'ai dit lisolo ya bolingo c'est que bolingo quelque part eza choqué, bolingo quelque part ezo tangisa bongo makila, bolingo quelque part ezo tangisa ma ya miso na kata motema ka ndenge zalaka. Na zanga moko te avant to fongola lisolo yango vraiment na zanga moko te na za bongo na ba invité na nga ona sepeli lelo ba pasola teke na ngai pona yebi ke bango pe balobela ka bongo makambo bolingo bien placé to pe bien vraiment ya on a sepeli bongo to solango na bango. Bonjour ma chérie. Bonjour ba Mutoka c'est André Sedibinga la Sirana moi na mulu baloketo pete mbisa aquarium tela kasko simba te bonanga bodundango aisi Mutombo. Ah oui, la tendresse, moi muluba, adra, machua kumeno. Vraiment. Bonjour mon frère. Bonjour mon amour de la presse, leader ici Mutombo, ya Pembe, ya Mbiji. Appelle-moi faire l'artiste noir 3 fois maestro, c'est par ici, on va essayer de décortiquer les sujets et puis bouer ban niveau. Donc à la militaire, merci. Ok, merci beaucoup à vous aussi. Naebi ke balandi basa vraiment ebele pe ba vandi liboso ba télévision na bango ya ba téléphone na bango pour vraiment ba yo ka lisolongo ezani. Bon lisolongo ezani mutuna ezaka kanga na otambusa mutuna alors ba invité na ngande ba ko pasola nteke. Lelo nga na lo bebele te. Bango ne faut ba pasola nteke. Lisolongo ezabo. Est-ce que likangu ya yaya leka koki ko bala mutuna na ngai ya lelo yango wana tendresse likangu ya yaya topé mwasi ya kala ya yaya petit frère koko bala c'est pratiquement impossible et ko sala maté et na sensité côté pour sala maraté et ça donc on a idée au moins dis-moi que on yebité mais so yebi et on a sensité bon do sala ko bimana pour nini to bala pour to wanvia kai bon c'est bon so est-ce que yaze na maladie moko boya mikemike bechebe au moins te yoza faster aux maladies wana. Comment ça? Parce que yebi na mbala mosa bato ya so mbala bato ya mais azekina mo ba malade mo bilo mo mikemike mo te ezwana ngo parce que za makila ba bien ça likamba bolingo bon so mkamité mangomi balé touten nango malgré que mobali ya yaya topé mwasi ya yaya kala moteme touten nango to lingani na biso est-ce que ça mabe vraiment mabe za fona za bolingo te on comme kindoki za bolingo te on comme kindoki faut to ba nyama po nyama kiparate mais so za moto raisonner na cerveau no salaka raisonner na extincter quoi nyama o sala ngote. Nanti ko kabongo lobike bongo sauf que za ke baeba kité bongo même si baeba na kité et par rapport ba ko se retrouver ke baeba na ki est-ce ba ko kabona bende c'est simple faut kabona bo kaboni faut mata bongo comme tina lola faut kabona bo kata masolo wana parce que masolo yango wana eza nango na sens te eza nango na impact te et on peut goûter et ba ki toko te. C'est quoi to kebongo pa artiste noir mobala mwindo to lukato e ba idée ne mwasi ya kala ya yaya to pe mobali ya kala ya yaya est-ce ça possible les kabala non possible za kanango ezala ndeni oh monsieur okobenga ngando kité dibinga kobenga ngando kité mona moura omoni bana ba blo mususu o biso batu mwindo to mona grave. Maintenant bateau bana ba traduction mususu ya rango facile obi bien likangu ya yaya donc bakolinga basepeka une semaine bakabwani bakolinga basepeka un mois bakabwani déjà et pire maso basala mon rapport sexuel te kasi donc soki basala ki dana bolingo zala ka ifo eloko wana bebeke leka so basala ki te kasi o yebandeni skonga leki be musale obligé nga faut bala dans 2-3 semaines na kutana mwasi mutema nanga sepeli quelque chose mwasi ya frère nanga
ozalaka onga na yebi mais par rapport à mam on a soli na yo que non bosala boité c'est normal ça peut passer c'est pas ko ça n'est tendresse ça ko besoin sens on a besoin sens té pas le contraire ya boso bolingo tout kasi tout est na moi si wana wana za kindoki mutambe yo moni kolinga basa baninga nao ama ko bateko moningo boyo yango te bongo ndeko na yo ke ndima ngondeni boso ndeko na ngana osana boso muninga sikolise na osani osana nango oh dali bomate dali tala dibinga mutema nde ezalaka meurt ya mutu mutema nde et décidera plus c'est pas mutu. Toi tu peux dire non mais quand moi je dis oui ça n'engage que moi non salango il faut que yeba nano ndeko na yo wana to na yeba ko bakabona lekel kam ko yeba non soko yebi eloko wana bakabona la te to yebi okelinga ko poani est-ce que na vie na yo obi ke est-ce que na vie boyeba muto makolote fa obi ke elle ba complexe balande la vie non oyebi oyebi balande la vie na yo sikoyo yebi sanga ena mutu muso alinga tendresse dibinga te so ayoki yana mutu aobetali so tendresse nga fona za na tendresse fona bala tendresse oyebi so alinga tando tumbao idem kende ko no wana somo ke no yo mulinga ofana mwasi na yo poparo bala ye ando tumbao kaka mwasi wana za bien te mais tandis que nga mutema nga e décider na ngona bala nga Mobala Mwindo, pendant tout cela, non, moi, que aux hommes on a été que la guerre ma famille. Oui, parce que mon bal il y a un tel, topé moi si un tel, a commis moi si si je comprends bien quand toi tu dis que non likangu c'est que mère nabiso na parlé ba bien été père nabiso ba bien été ni mes frères et sœurs. S'il vous plaît, non s'il vous plaît. Pardon. Ce qui est azaki na ba penser ya malamu pour na fiona alinga bala yi. Mais tant que nga nazuna nga penser que non na bala mona bato moi si. Ata abanda ka kobimana ndeko nanga ça n'engage que moi so mutema nanga lingi na kobala ye mais pas conséquence un jour ekoyaka conséquence ekoyaka un jour na vie neti na nini un jour moko ko mamba robote ko simba te to ba calme sur de be na vie el kam o avec mamba be rattraper sur la longue est-ce que ebi lelo yo sale lo ko ne pe ba ko sala kayo pourquoi parce que ba kabo ana déjà ba na lien to relation moko te entre bango bien ngai oui ko linga to pauvre na bolingo oui wa pauvre penza bolingo moi bino bato yo bolinga ba ko sala ba do malamu to na mokili eloko oza no normal on le monde aura mabe po olingi trop bolamu to yo leki yesu na kibota malamu boso sentiment nga tinna ngonga na linga mwasi ondeko nanga abandaka kolinga o tata nanga mama nanga bayebi te sko nga na zuye na yene na ndako na biso papa mwasi no bala yeyo ale yo ndeko tšelinga point azaki mwasi nanga ito biba makasi au moins le faire loba à comprendre un tout d'abord créer séparation dans la famille la haine et quota la haine et quota bokabone kota makasi donc fa zo ba neka blomo pona ko loba bisba sentiment pour so balingi yo ya moi ça lingaka mingi ke ndeko na azito o ex na ye ndeko na azui et créer guerre. Ok, ça va me dire c'est que on a ba ex mususu lingaka na ba o lingaka te donc ngai na mwasi moko lokola nga na sala basi ya bato mabete ya pa moyenga be basala mwasi nanga mabe tozo kende non ka malembe to meko un peu ko fungula moi muke ozomona te ke non to ke non ka na ba guerre familiale te moi si wana ton déjà que babi ko faire ebike banga mobalo asalaka na mwasi na okala mais ko banga o azolinga mwasi na yo te po ebi faiblesse na été mais o asalaka na liboso ebi faiblesse mo te ke non ndeko na ko bando zongela ka na basima permettre ngana contredire veona vera mbochte sali là où je suis c'est-à-dire mon père mo konzi vera monga no contredire yo mukie o moni lo verna loba banga ka mobali ozaka na mwasi no kala poyi ayebi lo kesala mwasi na yo asepela e bosonga muto na esika na découvrir lo msobali wana kala yebate kasi fatika na o bisa ngana na ko bano beba no siko o bambo yana sanste tout sera bien bosonga muto na esika na découvrir que lo to mso wana ando linga basimbeka na matoi so yo mobali na simbeka na matoi te awakanga mala nani nyoso mibale nyoso mibale na nyoso d'après nga on a na conclusion eza normal te kolinga ex ya ndeko na yo parce que ko créer ba eza na ba inconvénients nango ba guerre
froide ezala ba rancune ba la haine et côté puis comme tina ba famille qui tina ba bana na biso génération à génération donc mo besoin on un impact té donc c'est pas la peine ko créer ba bloko a bongo so oza vrai jo to oza vrai chéri luka mobali oyo yo moko osala e obimse na miso batu ba sepela na e batu bandima na e na nyoso ngako ko ba yango na mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430. Où allons-nous? Ah oui. Ok, merci. Conclusion, c'est normal, ça peut y arriver. Et que ça les manango et que les kanango. Pourtant, moi si on a des konayo, basala na bango marambo yo na ye moi si no bosalite. Tom moi si on a des konayo wana ba comment na niveau yo na bo comité. Si c'est possible, bolingana botonga foyer na bino, moi je vous autorise, moi je vous encourage bolingana. Et puis, ndekonanga wana, yana bamba créer un tepo ndekona yo lingi ex na yo. O mema yepa nda kuna bino te ba para no ba yebi te. Poso ba yeba ye ndekona nga linga ete. Ti ba linga na kiseka yeba ba para na yo ba yebi fi wana te. C'est simple. Je crois bo tenir nga regarder eza ngai selonga na kosa na ngango. Et bon pour en finir, mon numéro c'est plus 243 89 98 53 959 89 98 53 959 benganga komelanga esanga bien pona bato tout bana bakabo na finga makaka muto afinganga c'est ko chengaka muto afinganga c'est ko chengaka donc c'est ko comprendre na lobité so comment on a lobby au fin gâté. Merci beaucoup Nabino Nyonso tout nabi que vous avez qui vraiment ébélé pour la émission na ça mokola le longa ipe Lorian Mutoka entraînement dis moi l'amour na ko souki sa bongoté 100% ngapena meka un peu ko conseiller. Bien sûr ba lobby souvent l'amour à na relation mieux vous na sauver nanga amour nanga par rapport à la relation. Mais tout à la sko bolingo ni to ko sauver. Hein, tout à bolingo nino toko sauver bon moi ba bolingo mususu bien sûr que ça qui na moi fondation nango moko boye hein moi fondation nango mo bandaka lelo et c'est koufi et comme pas mutu mususu mais il faut ta la basa bandeko quand on dit de la famille c'est que tous ala na makila moko boye sikla nzela moko. Hein? Pour nous, vraiment, je suis contre ça. Contre moi, s'il y a R, s'il y a grand frère, R, s'il y a grande sœur, à comme l'élo futur, il y a petite ou petit. Naza contre vraiment. Bandeko, nde boko melenga pour na likambango. Moi, je suis contre ça. Naza vraiment contre ngo ko ça la maté. Mieux vous combattre la relation, mieux vous combattre la réputation de la famille pour ce qui est le mec qui sala ngo po tuna ki obi est-ce que nako ko bala leki ya mobile nanga wana vraiment azalaka ya leki ya mobile lelo alinga ko ma chérie nangai bien sûr et ça bolingo nde beaucoup ta nzela mais il faut yeba baza famille okoka bola famille batute okoka bola famille batute merci pour ondima ko pesa nga histoire na yo na betiango to meki ko mpe ko développer ngona batu yo moko ki ba réponse. Mais non, le bandé au cas tendresse pose à moi si yo mto senga la betal so non ebi oza moi si na bo otanga kombo na yo mais non pesa mambote belé na sibu muto mon patron bambote na place aux ali sans oublier Metitima mon réalisateur, mon caméraman aussi. Mbote na yo. Merci mingi na tonto azabongo si ma caméra c'est peut aider biso par rapport à Lucas Zimo to déranger biso quoi. Merci bon vraiment na yo. Merci na bino nyo surtout ba fan na ba na dopesa su mbote mingi te hein avant na pesa mbote to pe avant na pestanga komo na yo benganga to solo la quoi. Hein yo fele ali soute to solo la. So to solide Wanandi na ebi comment on peut se nommer. Merci na bino nyo surtout pour na lelo to suki si awa. Bo continuer bongo ko s'abonner toujours na Congo Tech pour ba site mususu. Ba lo yenge. Na lo bara ba lo yenge. Congo Tech TV. Yasiba mutombo. Congo Tech TV. Yasiba mutombo. Ina yese na Congo Tech mama Yasiba mutombo.